Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Bonjour, Banandinho Soya BBC, Mpoi TV, bonjour Nabino, bonsoir. Ici que Zoamé Libino partout dans le monde, j'espère que non, vous allez bien la grande famille. Voilà, Ezanga Wabino, BBC Mpoi TV. Kota aimer partager, ceux qui zambala liboso s'abonner, kane tulubaka. Et voilà quoi. Alors, famille Libota, shalom, shalom, shalom. Lempoïchou, bonjour Nabino, shalom Nabino. Ici que jamais Libino partout dans le monde. Voilà. Bokota na nuto solo là, Bokota. Bomoni déjà batubasi balati ba noir. Titre nanga bomoni photo ya miniature nanga pe bomoni na ozavama bino tamula ite. Je crois les deux jours enterrement. Il y a artistes et comédiens, papa, oncle, grand frère, non, quoi, et voilà. Il y a enterrement, il y a papa Richard, artiste et comédien Richard. Et tout le monde est présent, il y a Poutine, tout le monde est présent, il y a maman Annie, tout le monde est présent, ça va tout bélé, voilà. Et ça, pas si peu mawa, il y a comme on a. Moko oyazalaki pe bras droit ya Poutine lelo azate. Alors toza vraiment na ebele ya kolobate pasi ezakaka liwa na ye tangu toyokaki sango keno akufi ba bruit makelele oyo yaki sur les réseaux sociaux, comportement ya ba artiste, comportement ya ba camp mususu, comportement ya ba chroniqueur ezalaki bien te. Bandeko botala moment oyo eza moment oyo balobaka moment ya suka ya mutu dans na se amoyi oyo. Donc lelo ndenge eza wana nde jour oyo bayokende kokunda ye esili e bato bakosala nini bakotourne page. Siko botala moment oyo jour oyo ba informaki bato keno akufi façon réseaux sociaux eninganaki, façon batu bayaki na ba problème, façon batu ba se comportaki ezala na camp ya ba artiste, ezala na camp ya ba chroniqueur et voilà. Jusqu'à tel point Poutine a se retiré ki mwa muke ya kolobate mokili ezokende boye po na nini. Ndeko akufaki na kati ya ndako, il paraîtrait ndenge ba expliquer ki biso nyonso toyebi, apikaki crise déjà 2 jours nde baye komona keno baye ko remarquer keno la personne porte ezofungwa mateka ndenge ezalaka ba voisin déjà zakia sami kufeli. Kokende kolongola ebembe place azalaki bakende kotia place mususu oyo famille nde sengaki. Motema malamu wana ya Poutine ememelaki esusu problème. Or basengaki nde ba oxygène o baza banani ba président banani ya ba artiste. Mais bomonaki réseaux sociaux ndenge ninganaki. Bomonaki réseaux sociaux ndenge ninganaki na kombo ya Belleville. Tobimiselaki bino ba vidéo ya kala. Ya relation nini o ezalaki entre Poutine na papa Richard. Ezaki relation ya Yaya na Leki. Yaya na Leki na cadre nini? Yaya na Leki na cadre nini? Poto zongela ba video ya kalate deleza mukolone ya suka. Bomonaki Poutine, Belleville kandi ndenge za wana ba courage ebele na ye.
arrêtaki nyonso activité ne nyonso arrêtaki ni répétition ni na ba chaîne ne nyonso film ebandaki kokota te arrêtaki tout astopaki tout mpona kohonorer ndeko na ye grand frère na ye oyo bazalaki na ye oyo batravaillaki na ye oyo akomaki lokola ndeko akomaki yaya propre mais liwa ya yaya efingisi ya leki mpona nini réalité ya bato ya mokili oyo peut-être mpe boyebi vérité mosusu te toye mpona polémiki te eza pasi bandeko bomoni moma oyo eza moma oyo il faut bandeko mayele ou encore sansa ki bomoto ezongaka botali totalaka to bafilme ezang tozangisaka bafilme te na Belle Vie télévision tokoti bafilme ekotaka chaque jour mais na kotala niveau oyo bazalelaki na ndeko na ye na grand frère na ye abi non on arrête tout on stoppe tout répétition eza te nani na chaîne eloko moko ekokota te mpona kohonorer nani la personne de Richard Mukoko nyonso na bato bamoni te événement mpe akabakata mpe liboso ezozela bato base rendre compte na eloko wana te ye mpe Belle Vie atali ata eloko wana te atali kaka keno grand frère akufi réseaux sociaux banda kofinga yango bomoni na sepelaka na Poutine parce que c'est une femme forte soki azalaki mutu mpe ya kolanda kaka maloba ya bato biloko anga na arrêté baactivité na ngai na osala yango mpona bolingo eza grand frère na ngai keno mais bato bazomona eloko wana te lelo grand frère akei esengo na biso famille libota tomoni présence na ye oyo bato ebele babandaki kobenga mama BBC mama BBC mama BBC jour ata ya suka jour asuka jour baokende kokunda nani Richard Poutine azanga te bino bomonaka Poutine ndenge nini famille libota Poutine aza mwana moke te bino bokanisi Poutine soki azalaki mutu keno azolanda o mokili ezoloba mbele toliaka ata na Belle Vie télévision te soki ti lelo toliaka na Belle Vie télévision c'est parce que ayokaka o bato balobaka te présence na ye awa atali mokili te atali baartiste te atali bato oyo bazofinga ye te aza mpe na complexe ya po na ye te aza mutu moko oyo aedika masi ya koloba keno il faut garder il faut kozala fier na po na yo oyo ayaka kofilme wana Belle Vie abatamaka te ye wana ye wana bofilmaka ye na bula koloba keno aza matière bofilmaka ye te mpona koloba keno po noir bandeko babiso bamosusu oyo tobotama na bateme moko boye un teme normal mais tobebisa yango kaka na bichacha oyo lelo tokomi kolinga kozonga mais c'est déjà trop tard mais nzambe osunga kaka tozonga kaka alors komona ndeko mwasi boye bino soki boye botie nani kamera nga nalobaka na ngai kamera ata ndenge ndeko mwasi ayaka kofilme wana atie boye bapekisi ye c'est parce que nanu afingaka ye et kofilme bandaki kofilme ezaki même pas keno na bula koloba keno mpona make-up eza nani même mpona make-up c'est parce que aza matière eza mpona make-up te po soki Belle Vie azalaki na elongi ya mabe soki Belle Vie azalaki na teinture ya mabe mais Belle Vie peut-être keno atambolaka sans make-up et atambolaka na make-up chaque jour wana kutu faux débat débat eza keno aye ko rendre dernier hommage na grand frère na ye oh il fallait kaka asala ngo po na zwaki ba audio bato ebele mama BBC Poutine azanga te bino bomonaki Poutine penza koki kozanga na place oyo
tout sauf ça. À rendre un dernier hommage. Nous avons les ko ripoter oya sala ki. Eza bato mokili tende ba ko ripoter Poutine. Bande ko tango to lobaka ngana lobaka toujours que non. Atanga yo na lobaka oyo. Bande ko tant que to mi bengi bato mokili, toza na ba mabe na biso, toza pe na ba bolamu na biso. Sko mabe na biso bato mokili totalaka mingi kaka na kote mabe nde totalaka. Ata bolamu eleki ebele, mabe moko kaka nde memelaka bato ba problème ebosanisaka bolamu nyonso. Sko tellement bolamu e bato ebele ezalaka bolamu ebele balobelaka belle vie. Sko ekomi kosala neti bato mutema mabe na eloko wana. Na sima eloko wana bolingi bobanda kopakola esiko buzoba. Nous chantons des chansons que nos victoires élisent. Pouvoir, c'est un taxi. Il y a ceux qui viennent du travail. La grande famille, beau aimer, beau partager, tout solo là. Il y a ceux qui viennent de l'école. Il y a ceux qui viennent du marché. Il y a ceux qui viennent peut-être de la maison qui se sont... Beau là dans la grande famille. Alors tout ça, et ça dit à quoi? Mutema mabe kaka. Mutema mabe. Mutema mabe nde zo régner na kati ya ba comédien. Nde tozo mona o nyonso ezo le kawana. Qu'est-ce que tu peux dire un mot par rapport à Mutema mabe. Relation ya bato ezala nango kala. À part relation mutu na mutu aza na vie na ye privé. Boye kolatisa mutu ngambo on dirait likambo on dirait ce pe ndenge nini. Travailler peut-être avec belle vie pembeni. Sûrement besoin na ba salaire ezangaka te, ba salaire eza. À part salaire bat bolingaka isusu nini à part salaire. Lorsque mutozo zo salaire na yo, c'est-à-dire que non, il faut défendre vie na yo à partir à salaire na yo. Tolo bango na ndenge ya mabete parce que ndenge ba makambo ebimaki ndako ya nini boy ba biloko ebele ba bêtise ebimaki ebele ba odia ba tubususu pe bandi ko bima kitoko te. C'est-à-dire que non ce que vous travaillez pembeni ya mutu o azo futa yo donc vie na yo nyonso je sais pas. Et ça juste kaka nous les Congolais de to kindaka na makambo mabe. Relation zaki ya yaya na leki. Boke ko bimisa ba audio ba vidéo ya kala boye nango ba problème ya kala. Donc on sentir que non kito côté sur les réseaux sociaux. Kito côté. Et moi je me demandais toujours si ko eza monde nini yango ya batu. Nga moko na vanda ko mona likambo sur les réseaux sociaux na tuni no biyango inspiration oyo ya kokende ko bimisa ka babilo kwa kala oyo e utela kabino wapi ou encore inspiration ka ya kokanga likambo lokuta e utela kabino wapi muninga a bougé te muninga a pema te belle vie toujours belle vie. Bandeko bobo sanate événement na boy écoute non lobela parce que les eza dernier hommage bomoni yo wana Poutine na nani na Sylvie o eza nani sko bazo filmer est-ce que ba pekisi bato bapekisi bato ba filmer ete c'est juste que yo c'est juste que non yo fingaka mutu siko ozwa ko filmer epwani atanga pe na ondima te ofingaka nga ozo filmer ngani siko yesiko yangani pe aboyaka ne pe ba filmer ete ezaki juste incompréhension moko ya bato kaka balusi likambo.
Ya au mona ka famille libota no bela toujours bino belle vie ou rien. Beaucoup mina ngala ba commentaire mikolo belle vie ou rien. On est là c'est pour belle vie. Pour ata force o azwaka, ba force o azwaka ça ba biso nde to pese ba force. Aimez partager la grande famille, vous aimez vous partager. Et ça, biso vraiment bien makasi. Comme ça, ceux qui bakundi azonga na normal parce que ça qui vraiment emporté na makambo yo, c'est kusi aliwa ya grand frère oyo et salié mabe na congolais communauté na biso yo, ceux qui communauté ya bato ndenge nini événement ya le 29 koto yo. Donc, Congolais, communauté, et bien, sous qu'on respecte, moutou ce qui a coufité, et bien, qu'on respecte, chose grave. Chancité à peuple congolais, à communauté. N'a pas raté ce qui vous loukaka nini. N'a pas raté ce qui vous loukaka nini. Il y a sikapé exacté parce que na Yesu ye moko kutupe. Il a été crucifié à la croix. Ye muto sala bolamu et belé kutu ya belvi kutu elo côté. O belvi kutu apengwa kwa belvi kutu er moko peko aza mutu. Sko Yesu mwana nzambi. Bota niveau. Beaucoup d'abo aimé bandeko bo partager to sur la kaka vu que nga pona nga na moni que ne osa journée moko peut-être que non Poutine ata que non à perdre grand frère le quoi ba okunda lelo à cause moi kimia comme ça à préparer les 29 pe na kimia lelo toza déjà les 19 tout que na 10 jours ce qu'on a 10 jours wana il faut accélérer ba tout ça au moins une semaine arrêter qui nyonso na une semaine na bo éviter donc à comment qui na arrêter à biloko combien pour na honorer kaka grand frère nae que non a kufi ale la yaya nae na simana ba memeli ba problème alors pour na nga na moni que non grand frère AP manaki akini ko pe manaki kimia Poutine pe nenga tikali loko azana événement moko munene ya le 29 événement ou événement moko boye et c'est événement moko boye et c'est réussir donc spirituellement et c'est latin et c'est réussir physiquement ce qu'on est là tanzoto. Alors après enterrement il y a grand frère souci na biso ba mususu famille libota toza na besoin que no belvia zo kimia sikoyo toza ki na souci ya koloba nzambe nanga le 29 yango lobi awa likambo munene pe kweli biso susu boya tabino moko mais basali pe kaka programme ngo bien ba okunda lelo le 19 parce que le 20 p le 29 p lobi awa événement na biso et que le capé na nini na kimia événement na biso et le kana kimia Poutine a réalisé rêve nae ya showbiz ndenge a raisonnaki ndenge a réfléchissaki ya koloba que showbiz vision nae ya showbiz a continuer vision nae na kimia pour réussir les sous. Nazo rappeler bino sous koloba que no bandeko bomoni soirée gala parce que ma vidéo ango déjà na sina longoli yango vu que musala ngo tout ça là on a ba téléphone ko ifasaka il faut toujours ko effacer pour na ko tika espace na téléphone. Soirée gala oyo ezaki ya remise à ba trophée salwana na zo yebisa subino salwana ta bakene ko tala po batala sal bandi makeno soirée ezala awa bakene ko tala ngona papa Richard Bellevue ki na papa Richard bazaki na Tegra bazaki pe na balani ba na Maria pe je crois na Mar. Alors c'est juste kaka que non congolais azalaka premier pour na ko salir réputation à mutu
Congolais azalaka na facilité ya ko dénigrer. Congolais azalaka na facilité ya ko bebisa image ya mutu. Congolais azalaka na facilité ya ko pakola mutu salité. Na yeba ate po nini. Bande ko boyebi réputation oyo basomba ango te me baganya ango. Na sesa ko yebisa bino te ke non ngamba ma BBC na yambaka ba pele belé. Au moins mutu mususu be ma BBC nga na boya na nga déjà kotala belle vie na zongi kotala belle vie pour na ba analyse na yo tellement o sala ba analyse na yo et façon zo lobe la façon zo défendre tali o sala ba promotion ba film na ye ko se rendre compte que non nazaki ne na libungi na comprendre makambo ebele te nazaki na ignorance donc to ndima ebele ya lokuto ba memela biso sur les réseaux sociaux. Je vous dis vrai. Po kaka bande kwango balingaka te mama BBC ko enregistrer ngate. Au moins misusu kuna ba bosa elanga ta audio botindela ngai. Parce que c'est pas bien ko bebisa image ya mutu. Musala muninge zo beba. Image ya muninge zo beba et si longtemps que nazo sala musala ne kitoko. Et amoko total rappeler kaka mabe ya mutu te total ata musalo azo sala parce que azo sunga azo na to lo bakeno azo éduquer masse. Botala ba film naza pona ba film na nute parce que ah ça dernier hommage ya papa Richard. Au moins na ma BBC ngana otala na tala ka lisusu belle vite. Abandi ko yebi so penza ba makambu. Mais tout o babane ko yebisa ki na ngolo lokuta. Via kaka ba défense na biso oyo via to yaka biso netinga mama BBC na mbona kata na yeba kata ne ba bana ko former lokuta te na yeba te. Botika pe ko yoka te ke non bo moni muto aye ko répondre mama BBC mama na lobi lokuta botika te. Combien de fois bande ko mususu ba yaka na lokuta wa biso te ko répondre bango. Boye bisanga ta musheni nini eya esala ile mama BBC loba peut-être que non ba vérité na nga ka ne ba zoka ba vérité na nga e memeli bango ba problème kuna. Po nga ba vérité nde e fingisa ngai. Nga na vie normale na ngai vérité kaka de memela nga ba problème. Vérité kaka onde memela nga ba problème. Vie na nga mobimba vérité nde memela nga ba problème. Au grand jamais bo mona basale mama BBC basale analyse kuna mama BBC na lokuta. Na yebi ndenge ba bandaka ta ko formuler phrase ata ya lokuta te na yebi te. Sko bo yebi bitumba combien to zwa. Sko mama moko beza ba ya plus de 10 mama. Bon imaginez siko. Plus de 10 mama nga na zo ebisa bino to zwa ka ba appel. E mama BBC na nga na ba camarade na nga. To tonga ka kutu yo to bite oza makasi. Po koki ko benda biso to yebaka te. Boye bite tang bolobi ba makamona boye bite peut-être attaquer non na famille peut-être ya Richard ba so baza na ignorance ba okipe ko ina belle vie. Bon mon on dirait belle vie ba na au foot à grand frère te belle vie boye ba ton so ba ina bongo o sali ni investigation ni kaka de bouche à l'oreille pour ne ba to alobaka na bala moko ini ba nde bongo to koma na ba rankine belé lelo na sa moi. Nasa moi lelo to koma na barankini mutu mususu solola na yete mutu mususu mela na yete bo kutana te bonini te mais au mona ka boy asilike la yo kaka pona de bouche à l'oreille o koma ennemi à vie siko yebisanga mutu mususu koma ko bangelo na musika po kaka balobeli ye mabe balobi mabe na yo e pa na ye balobi ka eloko ngo balobi eza ya lokuta ya to koma mokile koma lelo bongo barankini koma ya bongo lelo. Baeka balobi ke non mama BBC na za muyibi mama BBC na sala ka boy mama BBC boy yo solo na mama BBC te omona place a ibate mama BBC boy omona na ovana na ete omona yango te mais yo mbala moko ozupe ba qualification na olati yango okebite pe ba qualification na yo po memi yango bandi ko tambusa yango bandi o tambusa de bouche à l'oreille tala ndenge kendaka omona ndenge to bomanaka Omo ndenge to bomanaka. Siko kutana na mutu ke non, bae biso bazo yebiso mabe ya muninga o vanda na ete o mela na ete. Muninga ngo pe atelemeli alobi jamais kutu. Yo muto lobinga na vanda na ete na okiko considérer ba biloko na te bande ko bakana ne za rare. Baeka biso ke non mama bebe sa za muyibi, mama bebe sa yiba kakuna, mama bebe sa sala rabo. Yo tika ko mona place mama bebe sa yibite.
olobi yo mutu olobi ayibi me ngana na mona na ye ayibi te na ovanda na ngana ye na omela na ye na na mona yango te siko kutana na baka bongo rare la majorité mutu tout o bazo informé à s'importera azoaka likamwana na premier degré au grand jamais azongo na deuxième degré azongo ka na deuxième degré yango mona lelo to koma na bato akoma to koma na ba rankine belé au fur et à mesure nde au mona pe ka grâce moko boye ko salema ka boye pa bo skutani soki wapi yango na bokomi ko solo ba yebisaka ngai nani yebisaka ayebisaka ngai yango wana au mona ka yango na solo ananga na yo te po ba yebisaka ngai bino ba yebisaka bino skotako ba yebisaka bino bokendaka na ba église eloko wana ovandi na mutu te o solo na mutu te ba yeba pesi yo ba qualification mutu o vanda na ete o mela na ete. Pourquoi considérer babiloko wana? Pesa muninga chance. Bande ko monde lelo to koma ko vivre to koma na barankine belé bongo. Muto zoya kuna kaka na bozami bale kaka wana otongi deja mutu ye wana zoya mutu tenenga zoya wana moni wana tanga ko yawa wana keba na e tala boy. Ya. Bande ko mokili eza mabe Sko Belleville akutana na ba victime aza victime ba biloko wana belé sur les réseaux sociaux mona communauté belé mususu ba mais Dieu merci ba maman BBC ba ya na ba vérité ba maman BBC ba ya ko telemela ba divaler wana. Ah oui hein. Ah oui. Bokotala tabolamu ya mutu te ata bolamu ata moko bokotala ngo te bolamu boko koloba peut-être mutu asa chezolo likolo ne bokomi koloba bolamu na ye bomona kuna mokili ezokende bomona mabe ndenge ezalaka na sa moyo otambola boye ezoka basi balongoli yo bilamba nyonso epa batu basi batongi yo basilisi yo ozotambola okanisi yo oza mutu oza mobimba zoka basi basilisi yo basi bakati yo basaisonne yo etre soki bakalinga yo soki balia yo oyebi te nde mokili ya lelo nde to otambola nde bongo na monde ya bacomédien nde bongo na monde ya bacomédien. Où est mon téléphone? Yango zomona bazana ba problème bazolingana te bazana ba problème ebele bango moko bazana ba problème ebele bango moko. Pardon, vraiment, pardon.
caméra dans l'école. Oh, pas compter à bon. Merci, nous demandons. Oh, bon, on va te faire combien de micro. Oh, on va sauter le film à la caméra, il faut compter à bon. Papa, il y a la caméra, saute la caméra, la caméra. Cérémonie na biso ya hommage na moninga na biso ya mosala na ndeko na biso papa mwana na Congo ya Richard Mukoko. Merci, libérez s'il vous plaît rapidement. Nous courons derrière la montre. Libérez s'il vous plaît. Merci pour la compréhension. Chers amis de la presse, bon libéré, on a botika de quoi ça la kimia. Tout ça la témoignage sur Azaliawa, Alanda Manaka, Nabokebi. Wana eza image nanu ya muke o na Chilibino ya matanga arrivé à corps et voilà quoi. Alors la grande famille beau aimer beau partager et ça la vraiment biso bien na oyela bino image nyonso oyo na kozwa ndambo ba otindelanga pe na Congo na koyela bino. Alors beau aimer beau partager. Je vous aime bien. Tout continuer à la moi vidéo en ndambo oyo. Bisous, bye. Pardon, vraiment, pardon. Pardon,
école. Oh, pas compter à bon. Merci, nous demandons. Oh, bon, on va te remettre un micro. Oh, on va sauter le film la caméra, n'est pas compter à bon. Oh, il faut compter à la professionnelle. Papa, il y a la caméra, saute la caméra, ouais, la caméra. Dégager maintenant, Boyatina Sima, Botika, Katia, notre ville, pour débuter cérémonie Nabiso, il y a hommage, Moninga Nabiso à Mosala, Ndeko Nabiso, Papa Mwana, la Congo, et Richard Moukoko. Merci, libérez s'il vous plaît rapidement. Nous courons derrière la montre. Libérez s'il vous plaît. Merci pour la compréhension. Chers amis de la presse, on libéré, on a botika de quoi ça la kimia. Tout ça la témoignage sur Azaliawa, Alanda Manaka, Nabokebi, geste que nous connaissons bel et bien. Malgré son dynamisme et son apogée dans ce monde de théâtre, il faisait toujours partie de ces labels. Et il nous a quittés en 2025 tout en laissant des projets en cours. Voilà le parcours de l'artiste Richard Moukoko. Sans plus tarder, nous passons directement à l'exhortation. Avec respect, nous invitons l'apôtre Nzao de venir pour 5 à 8 minutes, il y a l'exhortation qui sera suivie, il y a prière pour Nabana. Tobenga Mingi, Pasteur Nzao. Pasteur Nzao Esika Zali, à Poussana. Voilà, c'est également un artiste et comédien. Tolanda Kaepe Naba pièce, à Jouarape Mingi Pasteur. Azalakape Mosali Nzambe, il y a solo. Pasteur, tout ce qui est au micro pour 5 à 8 minutes. C'est bon, tout le monde va moko. À 5 minutes, on va commis 9 minutes. Merci. Bonjour. Merci. Je crois, minute des avocats, dans ça effort, on a partagé un message il y a avant midi à l'élo, dans circonstances et comme il dit. Merci. Oui, mes bien-aimés, nasengi na bandeko nyonso oyo bazali liboso nanga na respect oyo naza nango na bino na baresponsable nyonso soki tokoki kotelema juste 1 minute pour t'honorer Liloba Nzambe. Merci. Totangi Matthieu chapitre 6 verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés. Je crois, et la prière de Salaro chaque jour, vous remarquez, Nasuki, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et la prière au Jésus-Christ, avant d'aller enseigner les disciples, dans l'introduction et le sambo. Vraiment, merci beaucoup, Vanda, la respect, merci beaucoup. Chargeur connecté. Voilà la grande famille. Tous et la full image. Naoye la bino. Nalanda nanu. Matangango. Live. Et puis naoye la bino nyonso. Je vous aime bien. Beau aimer, beau partager. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.